C'est just Mr. Abidal Music. Congo Suisse TV. Tozongo wapi chaîne boy. Abonnez-vous massivement sur Congo Suisse Télévision. Ciao. Et l'eau solutionnée. Qui nous suit partout dans le monde, c'est CongoSuisse.tv, un vrai site dans un vrai monde. C'est toujours moi, votre star, Iguette Ntumba, la mignon du Seigneur, avec votre émission Savoir Plus. Le lot qui est na terrain, précisément, tous na commune ya Makala, na avenue Lobo. Ah, na bozomo na tous na ngamba Makala, la ngamba droite tous na ngaba. Bon, ne bozomo na bili awa, bakangi 3 colonnaires oyo baza ba escroc, bazo sala ba J na forme ya ba vin, bazo teke la population. Na yango na kati ya sous to la police oyo eza na commune ya Makala na Lobo ezwaki bango pe tolanda ndenge commandant koloba na micro ya CongoSuisse.tv. Bonjour commandant. Bonjour journaliste. Ok commandant kombolo nani okota la caméra? Oui, ngai kombo nanga commando Oscar. Tozali point chaud ya intervention ya Jemi centre. Oyo ezali dirigé na Major Faustin na Major Fay. Awa toza na commandant Didier na ba élément nyonso nanga yelongo. Biso nde toye ko maîtriser kuluna awa na Makala na ngaba. Ok commandant to kutu okangi ba quelques éléments awa ngelo bani poto moni ba milangi ba 20 liboso na bango. Baza ba kuluna to baza miyibi to baza ba frapper. Oui, na ko séparer bango. Oyo moni na milangi na ye kuna aza ingénieur ya fabrication ya ba 20. Azo sala ba 20 ya mabe omoni ba mai atie ba jus ba Joyce ba Coca-Cola ba coloration wana atekaka na victoire un peu partout pour na ko détruire peuple congolais. Alors, ba élément na biso na 2h du matin, ba suspecté ye azoleka ba interpeller alinga kima ba kwei na ye. Nde tozwi ba biloko nyonso yozomona oyo asalaka pour na kokosa population ko détruire bango pe ko yibela bango misolo na bango. Yango totie maboko na élément ya mabe. Mi bale oyo zomona baza vraiment bakuluna nde spécialité na biso bakuluna. Comment na age na bango te? Ba uti komela café ya tongo kana zo kota na zo sisa lo sambo boye. Nde belema na biso bakwei na bango na kinzenzengo na maembe. Ba uti ko sala démonstration ya kuluna na bambeli na ba. Na okaki basa sebeta ki na tongo. Donc effectivement masasa na to ebité ceux qui banani babeti, mais belema na biso na spécialité na biso to zalaka précété. To zana mingi na ba arme non létale. To kitane to maîtriser bango sans que to utiliser ta iloko moko. Ba mutusu ba me to kwei na mibale oyo. Nde to ko déférer bango à cri de doigt. En tout cas vraiment bozolanda ndenge musala ezosalama kitoko na kati ya commune ya Makala. Balobi commandant ye yenda zozwa belema ya mabe o bosala kuluna pe désordre oyo bazonyokola vraiment population na kati ya Makala pe ngaba. En tout cas baza vraiment ebele boromona bango bazoloba mwandam na micro ya la mignon du Seigneur. À suivre. Mbote okotelema. Mbote ndeko. Mbote. Kombolo nani? Ibrahim. Okota la caméra. Ozo sala nini na kati ya Susiat a? Ah. Mais namwelo na loba. Mama makasi. Namwelo na loba tina loba. Omwelo ko loba tembe bakangi onde ne to kutse maboko ya leta bakti o bakraka izaka izona kraka wana. Bakangi o bakraka. Namwelo na loba te basamba basamba bonga namwelo na loba. Tenga la sambi so tenga la sala interview. Bonga loba bonga namwelo ya bizana namona loko loba. So yo bakangi o wapi? Kanga kintenche. Obanda osala nini? Ngana oleka yeyo. Yeye mo tine ba yeye mo yeyo biso utoleka. Na temona oye. Mtakangi biso ema mona kime. Mutakangi o peka temona yo. Asipe mtaba mona kite mtoto cha ipo bomba za kite mtamona. Mais yo na kotala boza vraiment moi la mukioza jeune garçon. Pourquoi zo sala musala mabebo vraiment ndeko. Kana kuluna kuna azalwa ngai. Kwanga ko mama le longi? Mais ngama mwana ebe ngote. Mbote papa. Mbote mama. Yo mtozalaki na terrain place marambo esalami. Nazalaki wana ma place marambo esalami nyonso. Pourquoi ebisa biso ezalaki ndenge ni pokanga bana oyo? Bana oyo eza deuxième fois ya kokanga bango. Pona kotika première fois na pekisa bitumba na porte à lopango. Ba petit oyo na tongo ya lelo
mama na kuluna bapanzi biloko bato ya ba mama na direction wana komini na komini ya Makala na direction ya Kimwenza bapanzi biloko ba mama ngai nazalaki wana musala o lieutenant Didier atinda biso kokota kotala bana oyo bazobunda bitumba na kuta na bango ngamoko nde nalandi bango na bapesi misusu ya mike oyo na kangi bango mibale na place ya kuluna ebunda nde bazobunda kuluna oyo na pau bazobunda kuluna bango mibale na ekiri mususu nde batondi bazobunda nde na kangi bango na ye na bango ti awa oyo deuxième fois soki tembe bango yeyo me bango bazonga balobi yo za témoin na bango ngane makangi bango ngapi nakuti bango bazobunda ngane pe makangi bango ngam nakangi bango nakuti bango bazobunda bango yo ba témoin ti nakangi bango na population ezali awa population pe ezali awa nde nakangi bango na action na bango bazobunda nde nakomi na bango awa oyo eza mbala liboso te basala crime oyo na misu na nga oyo eza deuxième fois oyo bazosala awa deuxième fois deya babunda kuluna nde yango lelo na baki na fona tia bango maboko biso toa police toya na bango awa po batinda bango na ki de droit en tout cas papa longonya la musala osali vraiment mbote papa mbote mama papa tokuti na kati ya poste likamuni esalami awa lelo na ntongo lelo na kati ya population ya bana Makala likambo esalami lelo ezali ke biso tozali police toya toujours kaka mese oyo na butu na 2h du matin na telemi vers na université bazalaki na mese moko moninga na ye abauti rompenga bazokende vers commune na ngaba asimbaki saki market na loboko attaque police pendant la nuit tout le monde sont suspect na meki ko interpeller ye tant na interpeller mese tellement batalinga yi ma moninga na ye abandi mbangu moko na biso alandi moninga na ye akangi ye yepe mese asimbaki saki oyo pona simba ye matata ngana na keko kange parce que atina 5e avenue wana zoki mambango bien saki na ye na milangi na ye ozomona wana ba 20 wana za na ngona mais c'est utu wapi otika nga bandi kobela oseku akansinga lo ronde kuluna nzo kwa kuluna te police na bi mese na kangi yo toko maneve na poste na banda kobenda na ye azosimba nga même si na bilamba si bande ko na biso ya police bande ko nga bazana na poste ba ki makelele leta na zobenda na ye ba ye ko ntse ko sala nga renfort to kange to mina na poste to ko verifie na kata sa market na ye to kuti ba milangi ozomona oyo pesa mulangi wono pesa mulangi na mese to kuti ba milangi oyo ya ba 20 ozomona oyo sima rolandela ye biloko ne asala musala yango oyo to ye kotala tava aza moyibi sai ba uti ko buka na tonga nango to bandi ko sala meto na take police abandi ko misa vérité kete tala eza boye na sala kango boye ne réponse na ye tina tokangela ki mese yango en tout cas papa merci longone la musala bozo sala vraiment na kati ya commune ya Makala mbote ndeko mbote kota la caméra bakangi awa pona ni osali nini vraiment po bakango o se retrouver na kati ya la police mais biso utenda wuto kita biso boye tota momo na boye so mala boye na loba tozara na ye boye siko tatu kabwana ye ale mwasana nani bokabwana ye masana biso mabo tozara na ye kombole nani mala kombole nani mala aza nani aza peka masana biso pe kaka tema tokabwana aza kuluna lokola yo tema biso to kuluna te biso a playboy cela veut dire tu as eu bien ba you perdant relaxi nini biso linga ndi kolata mer linga kolata mais na moni olati te mais bakangi obolati te mais oya na ngotongo yango moto fani na biso boy to nga biso to ke na biso mawanga biso ta to kita boy to komi na feshi to kona biso kudala maembe to tabana da ba yakide ya to liboso ku mokonzine mutapekisa nga ibana to liboso na oleka mokonzinani peka za oto mokonzine ko tazali to liboso na bana aleka na feshi na kwa feshi wana mwana ba mo kwa betanga nzete ku ya idiba tala kwa wana ale ngabe wana masala to bando bundali mokonza zagala to libosa sani apekisa ngai lelo ngala tuni bakangelo nini poko malelo na kata la poste à la police bakangelo mutifi nini nde mutuna na ngai yango na loba tatu wana ke mandaka tatu ke na biso mawanga to kona biso bana ba yaki dai bele bana da o menase biso bana da o la ndela biso deya ebite bana kwa bala ndela biso boy eza mabeto sani to tema to tola wana so bana ni tasona ni ai bana ba ndo na milangi na ba palette ale biso to na ba palette biso kuto sai maboko pamba tomekola na bango wana tomekola na bango ali bana bakoti na vena bango mais yo simba ki pao wana yo zwaki yango wapi po o papa mutu po to simba na simba e pa ute bato bazaki mokonzi kuye na simba e pa ute loko moko te wana alobi kaka po alobi ne ka tika loba po nga simba pa ute na alobi tika loba mokonzi ne mutalobi na ka alobi ke papa commandant soko sela makambo mais nga simba pa ute na simba pe lichette te wango monde wasaba kainga na lichette te bakainga na pa ute monde azana
a conseil a monsieur zana alwa na za sense ga nga sima pa utena sima elo te bana la ni mama bo pamba ba kimi ko kima yango moni tina ta ba moni bon ale fe ma ba tera de na moni akanga bio na yo bom na kuna ba ave yo moni de biso to le ka to sa biso lo mo te no moni ma mnele no moni mo kontabite to le boso na pekisa bana ba betanga ku ntete na misu na yo to ami balende te o esima te to kena ke tika ona place bwe bala ni lo nanu ya moni tina to e bo mer. Ok, toyoki yo mbote papa. Papa bakangi wa ozo sala nini pe likamuni bakangelo ana poste la police oko baluka muke bakangelo ba 20 oko simba 20 na yo o eza 20 na ba bouteille eza 20 oko fungula ngo mekana ko mela yo moko so eza vraiment 20 papa afungula na mekana na mela ngo so eza penda 20 te sengeli ko fongola o mela pour détruire vraiment population fongola ngo so mela ngo totala masire le meza vraiment 20 oyo teka na butu so ezo tekela bato eloko ni na kati ya milangi eza malamu te tala nzete ezekeli benda nzete wana zela benda nzete wana batala population mona ndenge asalaka o bozo mona eza bouteille oyo asangisi mélange ya mai na jus donc eza mai na ba jus batekaka ba 50 francs azwi atela ba milangi ya ba 20 oyo si ba utiliser déjà atie libaya mama papa okofungola ngo ameka na amela ye moko na 20 yango en tout cas vraiment pasi bozo mona ndenge musala vraiment sala mala ba commune na biso donc escroquerie tellement musala ezalité muto azuka a idée a créer loko aboye pona ko détruire santé ya banani c'est des trucs à santé ba peuple donc mwana oya meli maman ameli papa ameli jiwana ataki maya nini mai ya kotokisa to mai ya pomme to mai ya libulu en tout cas vraiment ça passe bino ba bozo continuer ko sala misala oyo soki to zuyo yebaka l'état akokanga yo botala melango nanu ezo bi matin tala eloko asala atia na kati cameraman benda tala eloko atia na kati po je bi matin oh vraiment quel modèle a musala muta osala na kati yaki donc faut kotia vraiment nzete na kati po bima po erobi matin donc abeta nzete na kati na sete donc nzete za na kati na sete mulangi botala vraiment musala ezo sala ma papa ça fait combien de temps obandi musala escroquerie ou à fois père o melananu omela penza soko guni nango yoki na kati tango omela yoki guni no yoki guni no yoki na kati ya vin wana yo moko fabriqué yo domoni otunanga bien ende wazo sala ba whisky na kinga ba chaque no soko dada kuna non ke kuna te otuna ba question ozo sala ba soupe na tolo ezo détruire batu azo sala whisky na deuxième mais nje wala papa okamusanga parce que nje nazala mikanda nje va asala izine azala mikanda okola kisanga document zo la izine na yo yango na maele na ngana zo kanga yango na ferme papi diplôme to brevet zo la maele oyo okola kisanga mikanda zo la oza autorisé ko sala musala oyo sala na kingabwa yo na nje boza différent papa oza mokangami ozo détruire population ozo pesa bango biloko ya mabe oza mutoko ko ta prison ta 4 ans parce que ozo détruire corps ya bana pa ba mama na batata ozo simbe eza lichette ya santé ozo détruire tout la ngam sala to sala la ndenge na banga biso bo sala na création na ngana yo créer quelle création yango emoni ya ji ya 50 francs na milanga ba ve ba mela ama makamna so da ko bien ngone ba konzi ba swingai bango ba kai ngai yo vanda na komini sala musana osa oui na osa musala parce que oza mokangami oza na komini oza mokangami nga merci Soumé ngayo obozomona aza grand frappeur na likambo etali ba 20 donc grand frappeur na kati ya makala mobimba babe eza numéro 1 yenda osala ba jus ya ba 50 francs atie na kati ya ba milangi oyo bato bamesi bamela ba verre lokotaka ba milangi ona ba fulu na ba poubelle place bato babwaki ba milangi bato basali ba fête babwaki ba milangi yaki alokoti milangi ata mosu eza na eloko ya mabe na kati ezalaki na poison ya sukolaka yango te azwi atoki mai ya libulu na pompe baokanga ye po fartir akokofuta te alors aye asali jus na ye akotisi banzete na basete abali kotambusa yango butu na bajolanga bachofa bomela babora boye na nsima kwiti omela bora boye cancer na nzoto yamoni bachofa bakufa fort bakopera bakufa fort bashara bakufa fort parce que bacancer tomona eza biloko ya boye ete ya yo mbote mwana mbote mama ozosala nini awa na susiate mama toyotala bamiyibo banyokola population tosengi na président merci ndatindela biso na polisi awa na makala tosengi pa président de la république bayaya na biso batikaki moyibi baluka misala kuluni aza mabe na age na bango ifaa bazala ta baparent bazwa
journaliste olobini. Ba journaliste na pesi bango merci papa ya yo yemba lemba. Tobosa nyote. Yo molobele ya makala papa ya kawa. Makala bakuluna yaka. Mbote papa. Merci mbote maman. Ok, tokuto liboso ya poste awa en tant que yo parents solo banini pona événement esalami lelo. Navandika na veni lobo awa nazalaka toujours chaque tongo na lekaka na pokwa. Souvent na leka de 23h awa. Mais je remercie vraiment bakonzi na biso ya la police awa na coin ya lobo musala ba sala. Parce que major Faustin ba sala musala mo kitoko makasi. Ngana lekaka awa na utaka musala na campus. Na leka de 23h 0h depuis quand même sous cette salema awa. En tout cas sécurité zonga côté na biso nyonso point chez oyo. Po na zonga ka quiétude matina ndako sans problème. Mais tant que nous sommes na makamba boyo salema vraiment ezo kopesa biso passe makasi parce que musala bango bazo sala. Eza musala ke to vandi ba vandi sa makara na kimia. Président Fouata Loboko. En tout cas vraiment soutenir bango ba pesa ba matériel esengeli po quand même baza la penza na quiétude nyonso pe baza la penza na makoki ko sala musala ndenge esengeli. Parce que to moni pena ke musala ba sala musala kitoko. Vraiment na sepeli mingi parce que surtout ndeko ya sali ba jiwana eloko wana pesinga pasi makasi. Biso toyebaki na kozwa biloko ya libala ya mwana ngai mwana nkazi na ngai. Mais to remarquer que vin rouge basala kito basombaki eza eloko ya frappe. Ezalaki esengela ki zala vin mais to mona eza ji. Do batu ba melengo eza kutuna ngai donc esali makala esali donc esali mabumuna passe. Alors batu aboye baza batakotika bongo te. Donc faut vraiment balandela bango ndenge esengeli pour la komema correction na batu basala misala boye. Si vraiment to sepeli mingi pona mosala la police yo sala en tout cas président a sunga population na ndenge ke a soutenir la police batia bango penza na à l'aise pe basala mosala kitoko parce que si ba futi bango malamu balati bango malamu balesi bango malamu na banzi population ke za la penza na kieti moko mengi sengeli. OK, merci papa mokolo malamu. Mbote papa. Mbote. OK, to kucha liboso ya société awa. Problème mini ezali a liboso ya société. Na molika nde batu batonda na ebite so problème nini. Na molika nde batu batonda na ebite so problème nini. Atake yo papa balobi bakangi grand frappeur pe bakuluna o bazonyo kola na kati bazonyo kola bino na kati ya commune ya makala. Atake yo papa ozolo bani pe na population. Kasi ba wana mde ba olongola na population. Ba ba longola ba osala ba whisky na bango ya balkon ne bongu. Ba longola population mais bana bakonzi ba na lobo na kwe oyo. Tomona makala nanga be changer. Bana biro ebima makala nanga be changer. So biro ebima kite ne makala nanga be changer te. Baba no banyokola ka batu nyoso bano. Bana na base bango na kwa ba obotola bambongo. Bana biro ebima wa. Ah, tomona makambo changer. OK, merci. So ba onde ba okota. So ba onde ba okota bango. Ya zera bolo basi. C'est là où on va ba okota bona cash. Afu mona cash okota bango. En tout cas, vraiment bien bomoni les images par le lenge bakangi bato bazosala makamba mabe na kati ya commune ya makala ba jeune garçon bozoluka ba misala te. Comme on t'a sévère ou bien te kalota ta eloko ta coopéra te kata mai mais tala musala o bozo sala vraiment ya ko frapper ba population ko sala ba ji ko tala milangi ya ba vin pour population ta ko mela on ba ti foi de combien belé ba cancer au moins mwana muke akufi na cancer mwana muke akufi na tuber o kama mwana muke ba kufi na tuber ndenge nini azu infection wapi suite ba ji o ba tela biso la ba milangi ya ba vin to yo mona bosombi oke pesa la belle famille OK za frappe bazo beta en tout cas vraiment merci longonya mosala kitoko esalami na
associate Obozomona, il y a point chaud na commune à Makala, na Lobo na coin sur université. Nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission Savoir Plus. Je remercie ceux qui étaient derrière la caméra, notre caméraman Ezekiel Tumba Mutangiri. Et pourquoi pas na yo mo big boss na combo ya maître John. Ozomona ndenge babili les ola ki sandenge musade zo sala matushu na Congo Swiss TV et le kwa makasi. Nazo pesa susu mbote na bakonzi. O bazo soutenir mboka na biso. Nazo remercier vraiment mon président Fachi ya Bisika Zali. Zamba batela yo longo de la musala zo sala. Biso peto zo ko batushu na kosala musala. Empereur Sema qui na pesio vraiment ba merci. Jojo Ngonda Imene Ige Masimango boza vraiment tellement ebele. Koko Madera yo moni ngapela za grande combattante lokola yo. Na koti pe na zubilema kaka ndengo zwaka po yo na Bruxelles au monde au CPLA. En tout cas merci na Lydia Bonga Bonga molonga na papa Didier Mbayo. Bozala vraiment nombreux pour na kota la paix nombreuse. Merci, à la prochaine occasion. Bye. C'est just Mr. Abidal Music. Congo Suisse TV. Tozongo wapi chaîne à boy. Abonnez-vous massivement sur Congo Suisse Télévision. Ciao.